kondima kasi kondima nanga eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya nkembo miso oyo emesana komoni lokote. Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu t'utilise, ton ministère va bien. Tu as de l'impact, tu as du succès. Et puis quoi? Tu vas tomber avec une fille de 15 ans. Donc tout cet impact, cette gloire que Dieu t'a donnée, tu l'oublies. Mais il faut que tu sois fou pour le faire. Yonga so mekinga na obetoli kofi. Na ko betoli kofi moko mase. Na bikolo tokomi Nzambe akolongola ba prophète mingi bakazaka o balataki. Kazaka o ezali kopesa bango lokumu mais o bazali kokosa peuple ya Nzambe. Alobi kuna baso batu ya liboso bakokoma batu ya sima. Batu ya sima bakokoma batu ya liboso. Donc elingi koloba ngolu ya Nzambe ekiti na mabele ya Congo. Mutu nyonso akondima na ye Nzambe aza na ye bolingo akolimbisa akoyamba ye tina okanga motema ekozala te même soki mokili ekoki korejete ekoki koboya mais na ntango tokomi nango pardon ya Nzambe ezali kola mutu nyonso mpona kokota na makambo ya Moïse Mbiya kokota. Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu t'utilise, ton ministère va bien. Tu as de l'impact, tu as du succès. Et puis quoi? Tu vas tomber avec une fille de 15 ans. Donc tout cet impact, cette gloire que Dieu t'a donnée, tu l'oublies. Mais il faut que tu sois fou pour le faire. Yonga so mekinga na obetoli kofi. Na ko betoli kofi moko mase. Oh Yahweh, 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 Yahweh mon espoir, Yahweh, 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 tu es mon espoir, makambo yo salaka ekamwisaka bana, Yahweh mon espoir, makambo yo lobaka suke kokisama, tu es mon espoir, tobengi oza komba yango tolobi elonga, Yahweh mon espoir, makambola na maisi mopiangalanda yo zinda, tu es mon espoir, Yahweh, 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 Yahweh mon espoir, mon espoir, papa ya bana, mon espoir, la basa, mon espoir, sungia bagaye mon espoir. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste. Nzela ya lola hesika bonzambe ekitarana loye mona malwa pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya kolobaki nzamba boto kwa ewapi merci na bane onyo sto basutena abiso babenga abiso merci na filo muko ya motema Bivensi de homo depuis Londres na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Frère Papi Kongenda, l'homme de Simangolo depuis Chon de Fond, Nzama Lola Amono, Bonzambe, na Bonzambe,
Lola, ezofuta bien-aimé dans le Seigneur, si maintenant tu es kolobake, nzama boto kwaye wapi bien-aimé, toujours na cadre ko informer bino bomoni ba makambe ezo le kana église et banay non liboso affaire Mike Kalambai et Michel Bakenda et commis pasteur Moïse Mbiye, bien-aimé dans le Seigneur, tozo me okozana une réaction ya corps du Christ ezanini bien-aimé dans le Seigneur et lokonini mosakoli akoloba na journée à lelo na émission na biso lelo révélation ezanini tozo mera koyoka oracle de l'Éternel bien-aimé botika toujours connecté branché ezali bien maman prophétesse Sansi Kimbangu qui n'est pas présentée, que vous connaissez très bien, en provenance de l'Allemagne. C'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission, rien que la vérité. Azawana déjà, à qui je m'en vais dire shalom maman. Shalom. Bonne santé maman. Santé, ça va, Nangolo en Zambie, ça va. Vraiment. Ozonyo Souskin, hein, ça va? Oui, ça va, ça va. On a pensé que tu es maman malade et bête et maman royale sousté. Non, bon, ça va beaucoup en Zambie. Il y a un peu naïe. Bon, on a bandé au bazo landabiso, on a connecté. En tout cas, on a bandé au bazo landabiso, nous avons vraiment pambola. Naïbi qui est Bible Zoloba. Et le moto kabula biso na bolingo en Zambie. Ils ont maladité, ils ont penzalate, minyokote, milimo mabete, ba angeloute. Na bolingo wana, ils ont kaka final. Final, maman, vous avez mort, hein? Na moni pe, tozali na maman kombo? Maman Panda. Ah, vous tina yekuna? Maman Panda pe oui, aza mwana si comme mort de vie. Et maman aussi, c'est kuna yo salara. Nga kuna na mboka Paris. Boye me shalom. Na pesi bande konanga nyonso bazolanda émission mbote nzamba pambola bino. Po ezaka lipamboli tango bozolanda mosale na nzambe surtout lokola mama prophétesse Sansi Kimbangu yazana maloba moto tango bozolanda elandaka ye malamu eza lipamboli. Ngai navandi na Paris, ministère na biso eza 5 continents. D'autres ça partout, Grèce partout. Et à partir à Paris, biso nyonso tokotaka na conférence, naza parmi ya ba servante aussi na kati ya sycomore de vie. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Shalom bien-aimé, ngai Foyze Matumona. Je crois que c'est la deuxième fois dans les cas na émission yo. Ndeka mama Kimbangu aza ko pesa ngo opportunité ya ko assister na émission. Ensemble la kapa ya pasteur Simon Vedina kuna na cité de refuge. Voilà. En tout cas, shalom, shalom. Akumitika Nzambe pour toi, frère, c'est comment de vie. En tout cas, tu es un ngoming pour te maman na biso ti banda mboka. En tout cas, dans le kum. Merci beaucoup. Maman, au Tilibanda, au Yesu Nakin, maman, bande bazola na biso de partout. Message nous mémé biso lelo. En tout cas, vraiment, nakoloba ezaka molimo na nzambe muta kopesa message pour na mboka na biso na Congo et puis na makamoso ezoleka. Pour na ngamoko naza na message te. Soki na ngamo na pia message na kopesa ya bomoto nanga. Ta musu na kosa na parti primoko. Mais soki molimo na nzambe akopesa osala pona bato ebile mitema na bango oyezoka ki ebulisama. Molimo mosanto alobi ni maman netio ozana message ya kolobate. Est-ce que molimo alobi? Nakoloba kana makamoso ezoleka nakanisi ke mbala mosusu pe tozalaki awa nasololaki ndenge nzambe amonisaki ngai bamakila ya mabe ekotaki bato bakokufebele et puis nasi bato bazomona yango ndenge na Congo bato bazokufa ezali travail moko ya basali na nzambe kozongo vraiment na maboko kobondela po na peuple oyo nzambe apesi biso.
pour la peuple ça m'appelle biso mais maman tout le monde simana yo oye po yo kutaba makambo mingi sami na corps de Christ tout le monde église evani silence ezolobelo rote maman na bande bazolanda biso de partout maman sanse kimbangu mon popo est côté na kate église bande musu ba komi ko za décision que ba reprier du souste ba misu bazo condamner ba misu bazoloba oza au courant ya makambo nyonso ezosama na corps de Christ et comité na parquet affaire à Moïse Mbiye na votre koloba na introduction nanga et tant que vous avez dit servant de Dieu message nino ko loba bon na ndenge na li penza mosali ya Nzambe oyo ya poni tokomi na temps ya suka Bible ezoloba na biso kuna na livre ya Zacharie na 13 na 4 à 6 makomi elobi na bikolo tokomi Nzambe akolongola ba prophète mingi bakazaka o balataki kazaka oyo ezali kopesa bango lokumu mais oyo bazali kokosa peuple ya Nzambe alobi kuna makomi elobi moto na moto akozonga na mosala na ye bato misu bakoloba nazalaki nanga prophète te mais nazalaki nanga kobokolo ya bangulu donc nakozonga kobokola bangulu nanga parce que comme temps final comme temps oyo Nzambe azolinga a consoler peuple na ye pour a préparer bango pour na enlèvement donc bakazaka nyonso ekolongwa bato misu bakozongela bilanga ke ngai nazalaki nanga prophète te menaki nanga moloni ndunda na manyoko na moni nazongeli nanga bilanga nanga alors ni ngolo banini maman parce que soki to bengamaki na kati ya bonzambe ya koyoka Nzambe ya kobanga Nzambe nzala pasi minyoko ndenge na uti koloba na ebandeli eza ele okabla so na bolingo ya Nzambe te mais soki to bandaki kobombama kosala ensemblant na misu ya bato parce que Nzambe moto ayebi oyo ebombama me na se ya mai aobimisango mais je pense que yango koloba teke mawa ya Nzambe longwe parce que ngolu ezalaka likolo ya mutu parce que mutu to aza na ngolu mais molimo Nzambe ayebisinga ngolu na ye ekiti tina mabele ya Congo donc elingi koloba batu ya suka oto banaye kofinga o bazaki na ba discours bato ya mokili bayembi ya mokili na ngongo tokomi soki bakondima bazongela Nzambe babobika mais bato bazalaki liboso soit disant que basali ya Nzambe bango bazongi sima babobika te siko ekomi Nzambe akosala appel na ye na bato nyonso baya ezala bayembi ya mokili ezala bato baki mosika ya Nzambe ekomi tango ngolu ya Nzambe ekiti na mabele ya Congo ekomi tango ya consolation Nzambe alinga consoler peuple na ye maman bande bazolanda biso maman tomoyi bamakambo mingi esali un peu moins direct na yo lisolo ya Mai Kalambai na pesi mbote esika azolanda biso o mwasi na ye abimi adénonce bamakambo amonaki na ndoko ya libala elongo wana ekomi bafoto mosusu toyokomo ya Michel Bakenda bapublie abandaki soki kosona film oyo boye azolakisa ye nzoto na ye troisièmement affaire Moïse Mbiye dossier ezali na parquet baporte plainte parce que alongwisaki mwana mwasi wana zemi abandaki kobima na ye na bafilme mosusu abima na bango na église yo lobi nino ndiro ozoloba message moko bo mais ozozala clair te maman ntango ozoloba ke basigne parle elingi elakisi ni basigne ya suka non naza mpenza clair oui naza mpenza clair na likambo nazoloba ngai na otanga makomi Bible elobi na biso bato ya liboso bakokoma bato ya sima bato ya sima bakokoma bato ya liboso donc elingi koloba ngolu ya Nzambe ekiti na mabele ya Congo mutu nyonso akondima na ye Nzambe aza na ye bolingo akolimbisa akoyamba ye tina okanga motema ekozala te même soki mokili ekoki korejete ekoki koboya mais na temps tokomi nango pardon ya Nzambe ezali kola mutu nyonso
mpona kokota na makambo ya Moïse Mbia, kokota na makambo ya Michel Bankenda, to ya papa Kalambai, na olinga pena kota ngo mingi te. Nakota ngo mingi te mpona ngai ndakasi soki bazolanda na opesaka totoli Nzambe aza tata. Nzambe aza tata. Tosala vraiment oyo ekospia motema ya Nzambe esengo. Toza batu tokwei. Mais soki tokwei, Bible elobi na biso boye. Ba oyo ya Nzambe, soki bakwei, Nzambe atombolaka bango lisusu. Mais ba oyo aza ya Nzambe te bakitaka na profond ya se ya mabele. Donc ba oyo baza ya Nzambe te, soki bakwei bakitaka na profondeur ya sa mabele. Mais ba oyo ya Nzambe, soki bakwei batelemaka kaka. Nzambe basoko telemisa bango. Olobi na yebane na introduction na olobi ke ezali ba signe ezolakisa temps ya suka. Oui, eza ba signe. Ce qu'on appelle sur exemple wana pour te comprendre que ba oyo baza ya Nzambe soki bakwei Nzambe atelemisa bango. Mais ba oyo baza ya Nzambe te soki bakwei bakodinda na se ya fondation ya mabele. Donc soki baza ya Nzambe eza moment bakotelema par deux ara kilote. Eza kilote. Nzambe ozongela bango mais tokopusa bango contre mire te tokobenga na bango te toko effacer bango te na ranger abana na Nzambe pona plan ya Nzambe alingi pe milimo wana mokolo enlèvement bango pe bakende Parce que bazo condamner bango bazo bokela bango mabanga basali mabe il faut bazala pini ozomona ondeni yo monyo mabe na moni mabe te po basali pe mabe o pe monani eza mabe mais ceux qui na conscience na bango moko bakotelema ke ba epai na Nzambe ba beta tolo to sali mabe David azoloba na memi ngambo liboso na Nzambe parce que asalaki mabe alobi to memi ngambo na memi ngambo liboso na Nzambe ceux qui vont pas comprendre que to memi ngambo liboso na Nzambe babana na Nzambe tata pe ba ye na peuple nakanisi ke Nzambe akobikisa bango hein. Lo pe bando ebele bazozela ke non parmi bango trois moko alekata senga pardon mais attends moko bazo reconnaître mabe na ete on dirait pardon eza kilo na muno na bango soki pardon eza kilo to bondela pona bango po parler comment pété to bonne pona bango tani c'est comme si bazo reconnaître mabe na bango to bonne pona bango le lobby na biso na 1 Jean na livre 1 Jean 1 à 9 et à 10 lobby ceux qui te reconnaître kaka que Nzambe aza juste et peu fidèle à pardonner biso alobi na masumu même na ba iniquité et cela on a péché et ça na masumu susu e comment ki masumu ya Jida et comment ki na libende mais Nzambe alola ako efasango mais bato bandima ba reconnaître kaka eza pété ngai na ko condamner bango te souci na biso eza encourager bango na encourager pe bango te ko yozo ça na la kisi deux chemins na émission na bande na lobby na livre ya Zacharie 13 na 4 à 5 et comme tangu oyo Nzamba lobby akolongola bakazaka nyonso ya ba prophète o ba ke baza ba prophète mais bakosaka peuple na ye alobi akozongisa moto na mosala na ye nalobaki on est bandeli koto zo lo bande bien nalobaki on est bandeli mais comment comme tangu Nzamba longola kazaka ya ba prophète o bazomi ben ba prophète o ke Nzambe ayibi bango to bazomi ayibi bango te mais sikoyo Bible pesa mbeli ya minu mibale avant to ko makota mbeli ya minu mibale siko Nzambe alongoli bana bakasa c'est que ba sinyo ezolakisa ke Nzambe azolongola ba oyo ba benga mate ba bezo mona na mingi parce que mutu mususu omona akobenga sœur na prier pour na yo avant na bondela pour na yo pesa $400 donc à chaque fois ne faut longwa faut so ko bokola bangulu na bilanga na bandunda azonga na bilanga parce que Yesu Masia le Bible ozio felo peso ofele ceux qui ba kopambola biso gloire au Seigneur mais to ko senga bato bongo bato bazana mbongo te ba obika ndeni soko monte on faut bazonga na bilanga biso tozo beta di solo net ya mbongo net ke di solo o ke Paul azo na Bible ke na yoki impudicité et kotikati na bino ba chrétien ko le quand même na niveau ba païen ko yoka sango ke moi na bimina moi sa tata na ye ezande di solo tozo beta kindume koti na kati ya église maman bon kasi kindumba ngwana tondi makaka te so kindume ko tondi makindumba kuti to mona normal te tondi mango poto bika
Ton nima to ça est dans quand même. Tobika, parce que tobiki te toke en enfer. Non, ton nima. Eza to mene vi ya kindumba to neni. Non, to mene vi ya kindumba te. Parce que et pas ya nzambe, eza question te ke ngana te aki, ngana plutôt to ça la 20e année anniversaire. Tout ça là qui, mais sur le blanza pe le côté, sur to tambola bien te. On a ça qui 30 ans qui pasteur nanga mais qui pasteur non ça qui 30 ans mais au sali bloka qui to côté et sur le penza be le côté, mutu musa yene ka lelo. Abikipe bon oui abikite na croix abikaki. Parce que maman mais non ko des business tu os trop spirituel. Makamo est au sein na corps de Christ. Ezali film ya nzambe. À l'acte général pour le que ça ba miso c'est nzambe a frappé. Tous les ans nangoka ke bazo bundisa l'église en kolo. Bon, nga nazomona ngo plus bazobunisa église en kolo te. Nazomona ngo plus Bible lobi na mikolo ya suka. Avant moi na moto azonga makambu nyonso ebombama ekobima na moi donc elikolo ba même bizaleli na biso même ba caractère na biso ekobima na moi donc ngelo bake to sala ka makambo to tie bible to tie makambo su na se mais na mikolo yo ekobomba masusu te donc na mikolo yo ka bato ba vandeli ba nzube donc mikolo yo ekobima ya mbangu nzamba azobimisa ouais parce que moi nazoya. Donc ceux qui ba tika ba pasteur ou pe ba mina ba vie mobo ya bien te ba ke ba déjà sinon te nzama obimisa ba te bal to ya kana repentance ko ya kana repentance ceux qui ba oume na osa repentance ceux qui wana ngana ebite mukulango mais oyo ngana zoloba oyo na makomi ceux qui to le kana repentance nzama za juste nzama za juste aza vraiment juste parce que na kati na bombe bilembo nzambe ezali bana bilembo nzambe eza azarte et bible lobi te moko te ki asaila ke soki o nzambe abengi te de baso ba ki epai na nzambe abengaki bango mais quelque part bakoti na fausse route bakoti na milieu ezalaki ta mosu ya malamu te e babimi na libanda na lopango ya nzambe mais bazonga nzambe aza na besoin na bango parce que soki bango bazongi te milimo ebele ekobunga siko milimo wana ekobunga ekotangama na mitu na bango. Parce que maman ça si bando bazola na net que kama Moïse est comme na niveau ya parquet. Est-ce que église bokoka ko lukana bo sangana bozwa dikamo moyezonga na kati église bo résoudre on te faux kaka eza na niveau ya parquet ba condamner moninga ko da sala prison ou comment. Bon nga lokwa na yebi yango te na linga fama ko loba lui dire te parce que bible zo loba na biso na livre ya Esaïe on na 11 na 1 à 3 et makomi zo loba to loba te selon o batu bazoloba mais to loba selon o moli mwanzamba zo bisa biso lokwa na yebi yango te na ko betela ngo cachete na yebi te ce qui comme na parquet na yebité bon le quoi na yo kité wana monité de nako le bilango te mais ce que za bongo ezaka likambo ezonga na se ya makolo ya nkolo ya kobongisa ngo et pas ya nzambe nyoso za ebebaki ya kobongisa ko bandela ko bongisa we ebebaki. OK, merci beaucoup professeur Sassi Kimangu. Na makambo nyonso tu ezoleka na point aussi ça sujet to kota sujet mususu mama. Na église à Congo ezokende wapi eza na nzela to eza na nzela te basala nzambe bazotambola na koyoka nzambe na ba directive na ye to te. Bon nayebi ke nzambe atindanga na 2009 nayaki na Congo atindanga mpo nayebisa basali ya Congo bazongela ye mpo bapesi ye mu Congo. Nzamba lakisa ngai mbiso emelaki Jonas namona mbiso wana za mone lokola avion alobitala mbiso oyo eyokaki nga me nasala ngo mbisi eza moto te me bato nasali na lolenge na ngai bapesi nga mu Congo alobi na nga kende na Congo koyebisa bango me mpo na ngai ezalaki facile te nazoloba na Congo bayebi nga te nana tayebi nga kuna nana koyoka nga nzamba lobi na nga kende pe yebisa bango makambo nazoloba na yo soki bakozongela nga te nako détruire Congo nako mema nzala nako mema liwa bato bakoluka biloko na poubelle ezaki na 2009 ça fait 10 ans donc na 11e année yango yo makambo nzamba lobaki
epai ya nzambe trop tard eza te soki mibale to 10 pamba nazomona lisolo ya Abraham azoloba azobondela pai na nzambe alobi nzambe soki bazaka 10 juste na Sodome est-ce qu'on détruit mboka wana abina ko détruire yango te si c'est réellement na Congo bazami 10 juste nzambe alola abwaka misu na nation oyo pe ayoka mawa po ba misu bazana bango ba innocent pasi ekoti kufa ekoti mboka etoni na bozwi ta mosusu tozotala bakonzi mais nzambe aloba na nzambe soki nzambe alobi akokisaka maloba na ye soki di juste bazali tolela nzambe alola oyo asalaki nzambe mokili mobimba atala sous nation oyo lokola litango ya consolation a consoler peuple na ye lisusu eza na bato mingi oyo bazobondela na motema na bango mobimba batali ni gauche ni droite ata bazwi balie bazwi pete mais miso yaka na nkolo nzambe atala bango lisusu. Maman, est-ce que ça a un message qu'on lancé na ba pasteur à Congo? Un message na ko lancé kaka eza yango wana totika na otozo kanisa parce que tozo mona moto na moto ozo la libungu na ye bato misusu bakoma kotsokala moki na tongo soki aza na eloko akolia te faleka acommunique prophétie moko abeta yango motu na poto lokola bamonela biso bato ya poto abeti prophétie moko alobi otinda nazozila 10 chiffres mi yango te mpo nzambe akosambisa biso tozokosa baprophétie oyo nzambe alobi te yango alobi akolongola bango bakazaka wana soki oza nango te ma mosenga me kocrée prophétie te mpo zwa mbongo. Et pourquoi vous insistez dans le message il y a pasteur parce que la Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, maman. Il y a force, il y a ma casse, c'est comme verset clé. Ils ont verset clé. Bon, ils sont allés là-bas. Bible dit moi, dans mon texte, là. Ils ont mis la main dans mvungu, et loko. Yes, moi, c'est la main dans le loko. Ils ont écouté un copoté. Ndakute mazaki nzambe siko wana pa na bango comme verset clé eza verset oyo sepelisa bango eza bongo toko sala na kati ya kosalela nzambe pe akofuta biso po tozo salela ye mais eza ya makasi te eza ya malembe papa. Donc, il y a des mission qui m'ont qui a pour sa prière, pour sa délivrance, il faut payer offrande pour que Nzambe assez manifesté. Mais mon numéro a bigité pour ça offrande de donc il faut mon dit musique il faut attendre avec expérience moko oyo maka Nzambe asaleliye oh ye muta akotoka ta lukanga il faut lukanga pour Nzambe asalelinga likamonga na banda ekozela. Mama kimbango za kote nini po makamolo baki nanga nzamba kokisi yango mengana lukaka ye na bene nation mwambo to musu mwambo yango so le bana madiso na nzungu non faut pesa liboso mama liboso de pasteur musuba il faut pesa lo mo ya mutuya o esala o motema passe o yotika na pour nos délivrance ozo bana o mama libumu fongwa moko mobota oza la guéri na maladie moko papa Levine to landa bien. Surtout qu'il y a une histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est que Abraham est monté à Kendaki, Nzamba alobaki na Abraham, et bien Abraham alobaki na Nzambe, nga na zwa kopesa yo qui pla ya Nzambe. Nzamba alobi na Abraham, kuta ba yebaki te loko ni Nzamba osala. Alobi ne ka pesa nga mwana na yo, mais na sima yebaki sekele moko ya bombaki Nzambe. Kasi bango pe ba yebi ba sekele moko. Te bango balobi de sekelango avo bota pesa oyo avo bala pesa oyo prière comme conditionné avant de prier to ba séance à prière pesa non offrande nzamba mona yo somelo comme bo nzamba mona ba instrument ba ni pesa siko papa Levine nga pena poser question moko la poser question moko papa Levine ndeni ni yo koko pesa yo monelo te oko pesa ndeni
kasi na souci que obikisa solution on a bateau baza nango te pour ça bateau mususu ko papa la moki na tongo za na eloko te mais ça na besoin lisungi ya mabondeli siko to sala bango nini to gare bango to puisse bango musika po baza na eloko te ah non mutu fait ça là il fait ça même tant tout le monde na nzambe te même nature pété ya biso nzambe mona na misute même comment nzambe asali ete ya bibiso ngana ko ne tout ça émission oyo na repesa jamais numéro nanga pour bobenga nga pour na bisa bino ba mari de nuit na sango te ponga ma kimba on a ko bisa mutu mari de nuit te soki nzambe atie loboko na kata te parce que ngana za vaza pamba na lika kanela pamba oyo nzambe akotia loboko na ye bible zoloba na biso mokolo nzambe akabola ki mai na nzela ya Moïse aki mundu akabola mai ya Moïse te mais aki loboko nzambe koteka na loboko ya Moïse po mai ekabwana donc ngana ko bateke bondela pona nga ponga na bisa milimo mabe non soki nzambe asali te eloko moye kosala mali te makomi elobi soki ya bakotonga ndako te boye bakotonga bakosala mosala na mpunda donc kopesa avant prière mpona oyo eza mabe kasi tuna ite ngasengaka bino ye te ngai nasengaka mpe mutu mbongo te mpo nasala ye prière nasalaka prière bato mosuku nayebi nanga bango te abengi aza na États-Unis azalaka na mboka moko nabengi mpona ya problème boyo nabikanga miso tobondeli ah mama mokolo mosusu nzambe apambola yo esili soki mokolo ya kosepela apambola ngai mpona aza servante nzambe nzambe azwi lokumu mais ngai eza obligé te papa kutu ngai nde mutu napeyaka bato ebele. Ah bon? Oui. Est-ce que si bamona bilemo ke o prier les bandé homo pour bazwa solution na ba vina bango? Soki bilemo te kasi to kanga église ngote. So ba bazo zo eloko te. Bon ba guérison, miracle, délivrance. Bon zo tende ni. Ba kanga bazo kangola na nzela ya molimo mo santo. Oyo chango fele baninga bazo tonga ba immeuble. Bango bazo conditionnant avant que prière au bik ça me faut pesa. Tant biso tosala nzambe azonga na bandako na biso azonga na bana na biso azonga na bakoko na biso alobi akopambola biso tina 4e génération même na 1000 génération akanisela biso même to asuna mokilité mais akotala ke mosali nanga o bana na ye asalaki po nanga apambola bango mais à condition te nga pa nanga na condition te avant mutu na bondela bato ebele mwana na bondela mama bondela bondeli nanga na sengi nanga pe abiki pe ko sengi na pe lote mais tomona Élisée na Bible akutani na femme mo na Bible na mwana na ye bazalaka na farine Élisée lobi pesa nga nan oyetika lambela ngai omote que Élisée paie bazui peka système ya Élisée Adam Mosana nzambe après moi na moi c'est après avoir coupé ça n'est ko mona loboko na nzambe mais ce ka pesa atanga pe aza miracle wana te mais faut bango likambo Élisée nzambe na tindaki ye kasi bango pe bazui akana comment nzambe propose ote nzambe ngati mili bango te mais na zo bande Bible lobi nzambe atindaki Élisée abi akende epa ya veuve wana ye mutako boko la ye Élisée pe accueilli c'est ordre ya nzambe aki na nzala yo mundi muta uti musika tanga zo papa azaki na nzala mais azaki sûr ye bi kenza makosa te lokola nzambe atininga na ndaku oyo dongi eloko mo wana kola sikweza abina mosala ngala na ngaza nzala apesa upisa na lia nanu avant kibena no yo na mwana mosanga lobi nazana eloko te alobi nzambe oyo atindinga salelanga nanu ngana lia ndaku na yo ekosanga farine te nzambe atindi biso. Est-ce que nzamba atindi biso soki nzamba atindi biso banda kone kozanga ba farinte po aza nzambe alpha et l'oméga bango pe bazo kana comment nzambe neni yoko kotele Élisée ada parmi ba prophètes akala sale kana ozondima ba ona baza vivante te ngala ni bitiki na libi bango te ngazo boya ke nzamba non mais ngai na zolo ba comment nzambe pesa non tina non na western na bazoza na rapide zona nkombo mama zona nkombo kenena notina bongo sima benganga opesa code do yeba nini ya osala te soki nzamba lobi batinda mbongo wana nzamba osala akosala po nzamba atata azanzambe ke système moko te akosala mais soki nzamba lobi te bazwi mbongo wana Bible lobi nzamba kabulaka gloire na ye na banzambe mosusu te même na banzamba bikoko abia ko kabula te akosala te nzambe
asala te. Parce qu'on dit que maman m'a bengaka. Oh papa, la tinagi mbongo pas prophète intel, pasteur intel, mais jusqu'à présent quand nanga isaka bongo. Nazo bela toujours, na tini mbongo na komo benga ya masute fonte après avoir kozwa code. Nzamba la ki seke akabla gloire na banzemi bazali ke côté. Asala te, nzamba osata. Ce que nzamba lobi pesa. Bo pesa, bo pia. Comment tu as le bizarre Nzambe? Asala. Bon, bon, yé baneni ke nzamba lobi te discernement on n'est pas bandi mezate. Mais to bonde la carte. Ko toujours yé baté, batu nzamba zo fond la biso pe ma to zo comprendre ma bébélé. On comment ma bébélé papa, o ezala kité to monango. C'est ça. Nzamba otika bana, était kana ba ignorance nengwana. Nzamba opère son maïle pour te comprendre. Même Salomon, il fallait Nzamba pèse maïle pour comprendre que non de kolo mwana. Isa bongo. Isa na batu mosusu to bazala kola mwasi oyo akosaki ke mwana na ye me mwana na ye te même so ba yebaki mwana epo yo sala ye pasi. Abi oyo mwana na ngai habite mwana na ye te. Abi bongo pesa ngambe na katai. Kolo mwana ki posa bité ko kata été mokonzi tika tikla ika mwana ngo ezana batu mingi ba pasteur mingi basana souci ba âme oyo nzamba confier bango ezana ba misusu bazo ba souci yango te elobile bango te loko te. Oh là là, et dans moi patient on a un problème on a un souci on a une solution ndeko nyonso akobima liboso na komo ya nzambe pesa sala boy ozo obligé ya kopesa. Et par après, le beau Nzambe s'est manifesté. Bon, quand on a expliqué, parce que ce qui Nzambe a lobi a rokabula gloire na ye na banzambe mosusu te na banzambe ya bikeko te donc ce qui bango basengi ba mbongo Nzambe pe akosala te. Elingi kolakisa sikoyo ke ba pasteur te mutu basalaka ni ba prophète mais mutu asalaka eza Nzambe. Tolakisa batu Yesu. Ye mutu apesa bomoi. Tozaka ba canal. Siko lelo batu babungisi batu vision ya kolakisa batu Yesu nde azali nzela pe bomoi pe solo. Bamilakisi bango moko baza ba Nzambe esika lo baba tozo prier mingi. Mais là, tout le monde a l'unguya ya Nzambe te. Tout le monde a le boko ya Nzambe te. Poto la kisi batu biso. Mais to la kisa batu Yesu. Ko bandeko ke prière naye, a général naye, atamona ko banga Nzambe mais jusqu'à présent situation n'est pas changé caractère. Les années azo prier bien te ou comment? Mais ceux qui m'ont prière naye papa, assemblée naye, banga naye Nzambe za temps, ta Nzambe. Tout le monde a appelé la Bible. Zaki na bato musu penza basala ki bango na temps. Ya teka lelo nde oyemba moko django. Ta ya Nzambe futu zela temps wana. Ya kozela personne ya kozela siko ta ya Nzambe na vie nanga naza sûr. Nzambo nazo salela azana bomoi. Même na zui lelo te lobi na kozwa. Nga na te ya bakiti pendant 7 ans papa. Na tonga ba soutien na ba poto. Mais na beki un jour Nzamba au telema, un jour Nzamba au sala. Ezana on likambo temps. Soki mutazo sambela, soki mutazo banga Nzambe, asana mabota te, asana libala te, amona akaba ndoki te, mais amona ka penza basala na tona ye. Ah bon? Oui. Topesa ndoki pouvoir makasi koleka Nzambe. Pona ngonga oyo, Nzambe na minute na seconde, akoki ko buka ko Kongo mobima bomi bata Congolais saki na Sodome, akoki pe ko salango. Topesa elike na biso na Nzambe. Kenga na zomo na te na mona kaka te bandoki tata mwasi na wale kingu ya Nzambe te ale kingu ya Nzambe te soki na zozwa te na zo na biki na zo banga Nzambe na biki na tomtango la ngana na bon Nzambe Nzambe azobongisa mutu ya pona yo ndeko oyo vandi kuna ozolela bana bazate ozolela libala ezate musala ezate ko banga te ta ya Nzambe na vino ekokoma akozwa Nzambe sana bomoi. Merci beaucoup. Merci Maman Sansi Kimbangu. Bandero bazola na biso tozo comme petit à petit na sura émission na biso maman. Na ba oyo bazala ba victime ya ba faux pasteur, ba senga bango, ba escroka bango, ba tika ko mona loboko ya Nzambe te jusqu'à présent. Netu yo senga na oto olobi ko za na Nzambe. Ba ko ya ko meka Nzambe no. So ba meka Nzambe na po mete, pe ko meka na bango, po mete.
bayembeka eza problème Vous assurez, na yo to sinanza. na assure na nga te mais na assure na nzambo azomema nga naza assure na nga te mpo nga nakopia moto eloko te mais sûr na nzambo azomema nga akosa te akosaka babrami te akosa mpe biso te soki nazwi na ntongo te soki nazwi lobi te mais nsima ya lobi nakozwa naza sûr na nzambe wana aza na bomoi Et pas non, condition exacte, hein? condition nini nakopia ye Western exacte, soma bakiti ya église. wesera nini kutu nga nini matindaka bazolelalela awa nazotinda bango na moke naza nango wana oyo bato bakabela nga na moke nazodivise wana ba 20 parti Condition avant prière, c'est la prière. nga nasenga avant Dans prière le groupe moyen il y a ba intercesseur. te Il faut to matana bango, to Te. kota retraite. te na na condition wana te papa na na condition soki nzambe salomo azali nzambe apiaki salomo mayele moko mokonzi moko aza nango te nzambe apambolaki salomo o moto moko aza nango te soki aza na bomoi soki azaka le même akokosala yango mpe na baoyo batie eliki epai na ye Merci beaucoup, Maman Sassi Kimbangu. Message qu'on a ba pasteur oyo, ba dans un système baleka na ba télévision na ba net, pesa sala boye message ni ko ba na bon. bon ngana na message opesa bongo batanga la bible Kasi ba bazo mona ke bilanga na bango ba balobaka na bandeko wana batanga maloba makomi elobi ka maloba mte ko condamner biso na pe bango message ni na nango te batanga bible nde batanga ka bible bako baka na misala na bango. bible elobi na biso na proverbe te moto asalaka malamu a continuer kosala malamu oyo pe asalaka mabe a continuer kosala mabe mais sans biselo ezoya vitesse mbangu lokola mai ya bambonge ya bala munene. Oui. Ok, merci beaucoup. Maman Sassi Kimbangu, bonzame na bonzame lo les ofuta. Maman ozana yelo ba obakisana o maman lobi. Aussi. Merci. Na bato bazotala nga kutu nazala makambo ko bakisa te na oyo mama na biso alobi mama Sassi Kimbangu mama na biso nga kutu na bengaka ye mère de mère makambo alobi za solo yango même biso oyo baza bandimi tozala vraiment enseigner na Bible totangaka oyo balobi na yo vérifier Bible aussi oyo mama alobi nga nayebi nazalaka pembeni na ye mosuku biso tolobaka mama le mosuku bapesi ye mbongo na ye eza ye mama somba lipa lokola sala vene na nzambe alexandra misala nzambe liboso alexandra nanu misala nzambe liboso alobaka na biso kaka mokolo na ngai kokoka oyo nzambe akopambola nga me ngai sikoyo nazosala misala nzambe ye kuta alobaka naza na temps mingi te fo nasala misala nzambe eloko mpe nasepelaka na mama azotambola na vie ya sanctification ntango oza pembeni na okobanga nzambe bamakambo ya pambapamba okotika yango tozwi mingi na mama na biso yango ezokolisa biso nazotambola na kobanga te otata mwasi ndoki onoko ndoki te nga na kotalela kaka nzambe mpo toza enseigné na kati ya sycomore de vie makambo mama alobi eza solo. Merci beaucoup maman. Maman Sassi tokomi na suka ya émission na biso otali caméra o lancer message na bandeko bazali désespéré ba oyo bazolanda biso. Et deuxième question ekoya. Deuxième question. Répondre à la question na poser ba o bazali désespéré ba meki partout ba pesi nyonso tout bazozo toujours solution na ba problème na bango te. Batielika na Nzambe bakima mbangu te nzambe aza tata Bible ezoloba batu nyonso oyo nzambe alobaka alakaka bango ki ya kosala na vie na bango meme ezwaki batemps tozomona ba Ana baza na Bible tozomona ba Sara baza na Bible mais na kati ya pasi bazalaka kosalela nzambe tozomona me ba vie ya ba Zakari azobota te mais aza na bureau na ye na kinganga nzambe na ye akosalela ka nzambe na mokolo moko nzambe atinda ange tina kati ya bureau pour apesa nouvelle ya Jean-Baptiste donc oba osalela nzambe tozomona eloko eza te eloko eza
baza na ntina na misu ya nzambe baza na valeur na misu ya nzambe bamimona basi pamba te mibali pamba te même na église na yo ozaka na 7 personnes soki 10 personnes zala fidèle na nzambe nzambe atalaka na ba petite chose soki oza fidèle akopesa ba grande chose donc oyo nzambe abongisi ya kitoko ezoya mbangu okomona yango na sa makolo na yo nzambe apambola. Ok, concernant eloko oyo ezoningisa église na Congo, Moïse Mbiye maloba nini okoki koloba na corps de Christ bao baza touché bao baza dérangé na bamakambo oyo eloko nini okoloba? Nga na koloba bato bakobandone kosambela te po Moïse Mbiye atengami et Bible elobi salisa personnel atengami soki atengami nde bato bazoloba te na oyo tozomona na oyo bazoloba oyo atengami to aza na nzela bon wana yebi te me ngai nazoloba na bato balimbi batelema bakontinue ntango pasi eyaka makasi ntango makambo ebimaka makasi ezalaka ntango nzambe alingi asala balemba te soki mpe papa Moïse Mbiye nzambe alingaka ye mpe mingi nzambe alingaka ye mingi oui soki bato baboyi ye batiki ye me na kati na eza elembo ya nzambe nzambe alingaka ye mingi azongela bolingo ya nzambe na premier amour azalaka nango na mokolo ya liboso akanisa yango nzambe alingaka ye mingi ka conseil nakopesa yango wana na conseil mosusu te. Merci beaucoup maman tokomi na suka ya interview na biso olobi nini? Nzambe apambola Alvine apambola bandeko nyonso akanisela pe yo mpe fo banga nzambe makasi prophétie sur moi na ji prophétie te mais yo ozo questionner biso ti ntango tuna basala ya nzambe yo mpe fo ozala nango parce que bible topesa bato toza nango de ntango yo tunaka biso yo mpe fo banga nzambe po yo mpe okopesa biso mais otuni biso mpona mama 20e anniversaire te soki eleki ndeni voilà na bosani elekaki ndeni tema ke tomataki déjà likolo elekaki ndeni parce que nayebi ke jour yango ozalaki malade santé ezalaki bien te santé vraimen ezalaki mwa moke dérangeaki ngai mais nazalaka na confiance moko kaka ya nzambe nayebi ke na se na moi mpe eza na bato nzambe alingaka baza na bango bato mosusu mpe toyebi bango mpe te baleki mpe na émission de Alvin te mais sika bazali kaka nzambe alingaka bango nzambe alingaka bango mpe aza na bango ilongo en tout cas elekaki bien 20e anniversaire ki facile te surtout na mwana mwasi tosi bamapanga ebele kobeta metaki na confiance en nzambe oyo abengaki biso. ezali 20e anniversaire église Comment de vie oui. Na 20 ans maman bilan nini okosa pour l'église? Na 20 ans wana ezalaki positif to négatif bilan vraiment kokozala bato bakoti na crainte en nzambe bato bakoma oyeba mpena mabe na malamu ke oyo nakosala te baaccepte ministère no ya kozala mwasi baaccepte ministère na yo ose confirme bon bato bandimi yango te eza na basali ya nzambe oyo baza na vision bacomprendre ke mwasi mpe aza sekele ya nzambe parce que nzambe asala mpe mwasi na sekele baza na nsima mpe ya basi mpona koyede biso me oyo bacomprendre yango te baza kobeta biso bangondo mais ezosala biso mpe eloko te. Merci beaucoup maman Sansi Kimbangu. Message nous ko bana bana na yo ya sikomo de vie après 20 ans oyo bosani na bango ensemble message nous ko lancer. En tout cas vraiment on a kopesa nzambe pambola ba mama Esther na Canada, ba mama Emma aux États-Unis, ba mama Adolphine, apambola ba mama Ni Daniel, apambola ba mama Do bango nyonso bana sikomo de vie, ba mama Honorine nzambe kanisela bango batika ngate basoutenaka nga vraiment eyapi mabondeli na bango ezokomisa nga mwa makasi elongo na bandeko nyonso bana tu ya sikomo de vie na Grèce partout nzambe atia loboko likolo na bango nayebi ke tozela kaka koya ya Yesu. Merci beaucoup maman Sansime. Ba vidéo yete osopesaki ba vidéo na yete
Je crois que on va toujours connecter par mon habilité. Ok. Pour découvrir bon Zambo et ça maki mukolo wana. Amen. Merci beaucoup maman. Malgré que ba tanta qui me ba réussir. Te ba réussir te pona te akili sumoko. Te akili sumoko. Donc mais le kola nzamba linga biso parce que lobi na mikolo asuka akosala bokeseni. Na ba juste pe na ba méchant. Na obazo ser na ba obazo serte mikolo asuka ngo yango yo. Aosala kaka. Aosala ka différence. To linga ka nzambe. Même to koi, mais to pour la mabolongo to tellement to continuer kanzela. Nzamba tata. Merci beaucoup maman. Olimbisa biso pe na nyoto ye na retard là, to zeli yo mingi. Problème ya te papa, to olimbisa ki déjà depuis. Merci beaucoup maman. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na to ya ko bakenzamba boto koye wapi na masa zo sala biso elongo na Arnaud Kamande avec ma caméra. On se retrouve à la prochaine, bye. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango eza komema. Ya Maria si akenda ye, misa mungolo we, tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala,
hey tango tango eza koleka ale moloto we asi akenda kala po tango we po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga he asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala hey tango eza koleka hey tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te hey liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe ai tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela momoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela momo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona nini alela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Ebea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe